Donc, on comprend. N'importe dans un mobile, si de dans un mobile, t'es limité. Ben, si tu vois, tu as fait peut-être, tu vas soit faire pour faire internet, tu vas faire soit faire. Pardon, les autres, bien t'es pire. Ma fait internet, tu vas soit faire. Moi, moi, c'est soit, on va te ma gola, t'es de là, ma livre, bon, et comme ça, biloba, loba. Tout le monde a fait Jaël Show. Na Koffi Olomide. Na Jubin Piana. Donc, on comprend, tout le monde, Jaël Show, tu as la live, mais, à ce clasher, qu'à battre, on a ni balé. Alors, tu as vraiment en tête. Qu'est-ce qui se passe avec Jaël Show, d'abord, médecin, l'histoire? Bon, alors, quel jour, dans la vidéo, tout le monde a parlé à Finga Koffi Olomide. Yo, mon tobima na Koffi Olomide. Ozana nini. Vraiment, surtout ça, il n'y a pas le fumier sans feu. Bon, na Nicolas, on a remonté sa 2 filles. Il y a nini. Il y a, na remonté sa devoir. Olobi, on tenga na YouTube, na mbongo, ça la conférence de presse, on s'en dit ça, journaliste, il y a potonné à Kin, il y a la province, au Kabila, il y a $1000. Bien appelé ça devoir pendant 1 mois. Sauf ça, tout le monde a tellement ça, on c'est qu'un bon mouti. Moi, ma papa. J'ai chaud, moi ça, moi ça propre, moi ça. Il y a nini. T'as moi, so jibe pia na bima kuna Karim Mokondi ta bima na nga Pierre tokata te. Bongo bima na ye. Pardon? Soki jibe pia na bima na ngai Pierre tokata ta bima ni na Karim Mokondi. Abima na bango to bima na ye muta salite moyaya. Tout le monde a fait Jaël Show. Na Koffi Olomide. Na Jubin Piana. Donc on comprend, tout le monde, Jaël Show, tu as la live, mais à ce clasher, qu'à battre, on a ni balé. Alors tu as vraiment en tête. Qu'est-ce qui se passe avec Jaël Show, d'abord, médecin, l'histoire? Si on est bien mi balo yo bimana bango. Tanga bango te point. Neti Roger Nganu bobota na ye. Poni tanga mama. Mi. Batata bana na. Abona te manike baba. Adiembela baba bia beti le me baba. Tomona maniketi. Baba akufa. Na bembe atata mbola kana komba babia de. O ba wario ba sepela na yo parce que fali makamo po. Ndaza na pusa na pembe na falite. Oh ndeni. Ate ba pusa na pembe na falite. Yo sala mi bala bangana. Tomona ka fali na mukebo. O pusa na pembe. Ya nzeta muke na zamba kaka. Pardon? Nzeta muke na zamba kaka fali pupa. Na yo saka na mibala bangale. Koffi Olomide za na ba problème awa na ba danseuse. Na la tala vidéo na bi non en aucun jour Koffi Olomide abimara na ba danseuse. En aucun jour Koffi Olomide abimara na ba na métier. Et bongo lelo. Et puis par hasard, bota so pena je Roger Nganu ne to yoka. Siko yo ebisanga yo bota na Roger Nganu. Roger Nganu porte-parole. Allez. Président ko moi ça porte-parole a commissaire bonne. Boni oleka ba Monica. Oleka ba nan. Oleka ba Anya Star na peso mbote ma grande sœur. Oleka nan. Toi bi sindi le cœur ndai aye pa Koffi Olomide. Tala sindia kala na sindia lelo. On sentit que Koffi a investi na ndoto na ye. Très bien. Yo siko zala moi ça Koffi Olomide. Yebisa so différence ni. À part que ozaka mukala Karim Mokonde na yoki. OK. Nga liambonga ferré. Nga liambonga ferré. Nabi mo ferré mo ndam. Ya monara. Nabi ferré vraiment mo ndam. Mais ya moni na zaka na ba réserve. Ya ozala gauloise. Ya ozala Mario, voilà. Ba danser ko to ba dimana Koffi aboti sa bango. Toyebi bango le fanda bushibe bazwa pe ba vie bakenda pototongo bongo yo mutu si réellement yo balinga ko le kasindi le cœur bon sindi le cœur azande ni yo zande batela ngo donc la fini ngazolo bakabima na Koffi Olomide mama ngapona nzi mama ko mona plan vana beton magoda bimi c'est la biso ata bébé fille la pamba au Koffi Olomide assombelo avec vidéo pardon. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne. On dirait que Gemidor TV, abonnez-vous massivement, likez, partagez. Quand vous mettez ça et ça là, vraiment la vôtre qui toko makasi. Là, je dis un grand merci à tous ceux-là qui sont en train de soutenir Aurélie Vangou de près ou de loin. Wana Moni, mon boss et de Ondinga, les grands archivistes depuis Suisse. Je te salue, balobi le vrai monsieur Google. Et balobi ça a une tête bien faite. Sur le balobi Cambo. Et ça la maraka bon pour vous ça la rappelle ma patron à Maëlle pour ma Cambo vraiment étambolaka bien makasi. Pourquoi pas celui qu'on appelle hérité Matengo derrière les images balobi a filma filmaé sur maintenant on comprend mais sur les cas déjà kala mais si les loya nous nakate donc on battre différence à makasi bon pourquoi un grand merci à celui qu'on appelle maître Hervé Kadiabo esprit libre autotomé l'avocat de Barabas c'est l'homme de l'Ominabiso et Kolé Kalelo maître Hervé Kadiabo quand salutation
À vous, Clarisse Vango de London, et surtout pourquoi pas à toi, Junior Vango, on a qu'à ça, mon papa chéri, mon papa chou, sans oublier Coco Vango, autrement dit, il passe sa propre à Aurélie Vango, Coco Vango, les grands Gaulois, je te salue. Le long émission d'Abisso Baïbakenda, sans Aurélie Vango, on a vraiment, il y a bien des maka, bateau Bakenda, sango, basi o maï, les bassas la rapena, analyse, un démo koya. Kimia, tout là, tout l'amour qui va s'encore, aux comme l'Arabie, c'est trop comprendre, tu évites 2024, tu peux maquiner, na moi kati netika moi vamoro mo batinde biso ya moi liwa to comprendre lobby déjà tout est pour perdre le sous artiste et comédien nene au nom de dette à force le président a tiré biso pe ya sonem to ko ebaté to bi que le président abela qui mais quand même akoma qui est déjà bien liwa ngo yeli biso sa moi balakata boye nini to resuka on était to lobela vraiment tout ce qui concerne moi to simba les tout droit et les à côté liwa ouais vous continuez toujours aussi cette analyse liwa ya moi si ya de la star to beta ngo peso sur les lots awa pourquoi pas guerre au Jaël Show avec le canal internet surtout pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec Jaël Show na Koffi Olomide na JB Mpiana to ko ebaté mukuna ko yamba le émission na ngai comme on a Pierre to kata moi sur l'équipe ta bacheta na lengi na raisonner sur parce que ngefa ka moi to ko ebaté to découvrir awa na micro ya Aurélie Vango pour ne pas monopoliser ma parole les réalisateurs les plus intelligents Héritier Matengo font là dans moi caméra ça compte déjà Pierre Toka bonjour et bienvenue Pierre. Ah bonjour Tonani Aurélie Vango bonjour na abonné nyonso ya Gemidor TV bonjour pena yemo le boss ya Gemidor TV en tout cas merci beaucoup de Yonzinga kombo na de Yonzinga je te salue en passant donc naïe. Oui, santé. Oui, santé kitoko. Et comment on a comment ça? Nangolo Nzambe donc santé c'est bien. Merci beaucoup Pierre. Pas de problème à tout. Ah, parce que tout va en santé tu as vraiment batondé na contact. Mingi. Ah. Baza batongaka, naibso. Bainaka, ba poison. Ah, c'est tout ça. Vraiment Pierre Sokata to lali to l'amour qui sous ça on liwa tano na liwa yebi bien tout fait li moi c'est artiste comédien humoriste et amnene au nom de la star. Na le kutu tozwina nous ba conclusion té par rapport na nous pena vraie version ya liwa na ebimité to lali surtout l'amour qui lobby to lali et to vers 21h si je me trompe pas sur Rimer té mes messages circulé président de ta force Atiki Biso. En tout cas, vraiment mes condoléances na président Bertha Force. Merci. Mes condoléances aussi na artiste et comédien nyonso. Bon, gars qui n'en est étonné parce que y a pas un mois, 2 mois comme ça. À hôtel que les calibres terrasse na to pese ni beauté donc. Kole kanate ale kanakam. Souvent dans le canana jeune garçon na mo photocopie na e. Bon non on est bien non on est bien. Tu sais qu'il y a bela ma passe les vieux chaque quand on goûte des sons vivants bien taïda kaye ti ba me mène hôpital mon ngiri. Ah on est vraiment bien donc net nga boina kamo mais mutape sa reza nzambe mutupa boko la aboto la keza nzambe soki akufeza mukolo na ye. Eza ne mo mukolo to bota matoye barate mukolo pe to kinda to barate parce que médecin ko yebi soki obota les 1 les 3 les 5 mais nous avons passé la calcul donc c'est un peu ça mais tout ça quand ensemble là artiste va vite le là ba obazo là tout c'est quand ba obazo aussi quand et quoi les sous ba comédien donc tout ça là ba vraiment tout ça là mes condoléances partout dans le monde là c'est ba comédien nous sommes bazali. Merci mes condoléances partout dans le monde tout maintenant les solo auto chité na tout dans affaire Jaël Show na Koffi Olomide na JB Mpiana to ko comprendre tout le monde Jaël Show to ça la live d'ailleurs mais à ce clasher ka bato wana ni balé a ocha bango vraiment en tête qu'est-ce qui se passe avec Jaël Show na babicien bisoana. Bon Vango premièrement na lobango de le début la fille parce que nga na yebi na nga yete te na yebi ete na mona ka elo esala na yeba ye tant ba di ko insulter Koffi Olomide. Ah bon ndesiko esala ke na yeba ye na meka otuna to so bien ta zaki so be danseuse so be youtubeuse na ebité bon oh azara une équipe nationale moi je connais seulement Karim Mokondi te Karim Mokondi na yeba kende na équipe grâce tembo baleke tuer te na grâce tembo na yeki ko yeba e tonga yaka na chaîne o ngana dans ça na profiter na pesi de champagne beauté on tourna ba merveille ba na njil na ba magali kongolo tongo ya ye parce que na tona kana na ni babenga ngoni na chaîne wana na Congo World na kutaka Magali tonga na koti après 2 jours Magali Congo la longwe
après nga na sali na bundi chaîne mati yo bika ba patron pe ba vanda bongo te ba yo landa ayo côté susu grâce de à partir wana na yaki koyeba ye na yaki koyeba ye na nde pe ba ko sa carte d'achat donc le patron a proposé ngai mais nga linga ki on tendo mon ticket charge wana pas merveille ninga sala ba ne ba carte d'achat wana donc ba ma yo ebinga ba lisa bongo na kota raté on a ba ke na suka elo amalongi ko salaté voilà donc c'est un peu ça la fête ça finga rabato d'autre part non condamné nanu ba Warion pourquoi parce que bah s'aligner c'est pas bâtir dans la chaud ya pardon tel que Fally Ipupa et dit badiata nana boduga nana za ya na biso ya yolo si on a biso yolo to yebi atangi asa ya mo ana mayele na yolo ou bien na commune na Kalombe na musala ya nana boduga mutalo ba ke nana boduga aza fimo aza mayele te non très bien aza ya mo aza mayele nga na respecta kai mobali na ye na respecta kai même ok même na établissement na bango ndenge ba yambela bato sentir que bato mi tout et ça là très bien mais quand la Fally Ipupa banda quartier la terre Fally Ipupa to bien mutumo madame na boya Fally arabien mais ce ko abandi carrière na ye bato belé na bazalate neti bala basi wana zotanga ba j'ai chaud bazalate bazalate mais Fally azalaka déjà Fally Fally akoma na succès na ye ya ye mokwana eloko nzoto ne obiso ba mongo tozalaka nango très bien on se comprendre donc kozala Fally Ipupa lobité ka kozala na ba impoli lokwa la fille a la position T oh aza Warion il y a des vidéos et bima awa à Sanzola Koffi Olomide ah bon à Sanzola Koffi Olomide Koffi Olomide a un problème awa na ba danseuse na la tala vidéo na bi non en aucun jour Koffi Olomide abimara na ba danseuse en aucun jour Koffi Olomide abimana ba na métier et bongo lelo Koffi Olomide a commis mabe nazana wana na Koffi Olomide voilà na mona nga mélanger héritier Watanabe na kata makambo kaka mais tala Koffi a bien héritier a bien été collé d'Argentine c'est un beau gars pardon au moins héritier donc maman na teta maman na guerre so a contrôler moi na aussi c'est na seconde de a manqué na ye ba Koffi ndenge otikele baton ba maestro ndenge otikele baton bogan bon on a évité peut-être kokola komi pe na bana ça chancer hein on comprend donc assez pas kala na non na vidéo mon atalaki akumisa pe héritier Watanabe lelo ça komi moto mabe vraiment le maintenant c'est ça akumisa ba koma kama natina li solo ya koloba JB Piana te abimana ye te ya ko ma JB te JB bimana ba faire ça ah pardon te JB va faire ça le temps bimana oh j'ai chaud moi ça ofana moi ça propre moi ça ya nini ntamwana so JB Piana bimana na Karim Mokondi ta bimana nga Pierre tokata te bongo bimana na ye pardon ce que JB Piana bimana ngai Pierre tokata ta bimana na Karim Mokondi abimana bango to bimana na ye muta salité boyaya et puis choko makase chaka solo hein oui bon ba finga Karim Mokondi Karim o solo Karim o mais Karim a moi sa propre le confirmant on oui na confirmant parce que mo kabala ya binisi ya ba vidéo ma bilamba salité na mwana awa Karim na fula bangoti bon bien moté o comprendre maman yanga na lobako après nga esa Karim Mokondi na cause na confiance na biso mo bo moto pas sûr na yo oui ok parce que la fille n'est pas so afini net mto kwa Koffi Olomide to sani ah ça promotion na bango ba Warion te boyo ka été bo te ta Fally Ipupa za Fally Ipupa Fally Ipupa za Fally Ipupa za ninga za wana ti mutu te eza na chroniqueuse mota ça les fort loba peut-être un nana Boluga peut-être Paki Sinjora te grâce tembo o mani nzora yana nzora benganga pe nzora te salut à passer nzora benganga pe nzora yebi komba benganga on comprend tout ça nzora te nzora soto bi tout ça nzora nzora batabundela Koffi Olomide bundela JB Piana abundeli de Fally Ipupa te Fally Ipupa telema Fally azalo wa liyebo atelema na nzete ne azalo kwa bougie atelema na ma misu na ye ata bo forcer na binote ya babeti ba bambeli na mukongo lelo Fally si
azala fali double stade de martyr ce qui l'état permettre en béton au monde a fait appeler maintenant on condamné ba warrior parce que ba warrior bozo retenir mutu lo la fille wana o azo baby éducation bana na bino na bana na biso OK mutu azo ko ba insanité na réseaux sociaux bali tandis que biso toza na bana baza na ba téléphone baza na ba ordi on comprendre parce que atombe na moi sa bongo azo bimisa ba sanité et là on y azo porter na mito bana biso vraiment ba ça le moment c'est la paix parce que ba warrior boza na bana boza na bana bozo bosa na ke ba Marco 6 ne baza ba tala rapé bana ba réseaux sociaux très bien bon bosa ke fali ne azana bana na ye parce que ba mona ke mutu mo za rapé na tata na bango bimisa n'importe quoi vraiment bon alors que jour dans la vidéo tout le monde a parlé à Pinga Koffi Olomide yo mutu bima na Koffi Olomide ozana nini vraiment surtout ça il y a pas le fumer sans feu bon moi Nicolas na romo pesa deux filles ya nini ya na romo pesa ba devoir olobi o tenga na YouTube na mbongo sala conférence de presse o sangisa ba journaliste ya potone ya kini na ba province o kabela biso ka $1000 bien appelé ça devoir pendant un mois so bo ça so mutu mo atema sala on te seka na mbongo te wa ma papa moi ce que je bana te na lobi te après comme il sera ba mbongo nga na tana jeje na petona sarato l'année ba osa ba batte nga na zo loba na tangi ba koma ba te voilà qui compte bancaire ya est-ce que la bango de famille balette on yo pour faire un compte bancaire na yo oui ça peut ça que ba perruque non yo pa na yo nga na linga plante yo linga ba perruque to ba no tanga pe en assenté tout ça va compte bancaire en assenté to no bisa mo biteni to so ma pona intérêt ba na biso en assenté vraiment ils ont assenté so mais on a réseau sur pour ani ba on peso ba tena mo donc la fille nga zolo ba kabima na Koffi Olomide maman ngapona nzi mama ke mona plan vana beton magoda bimi c'est la biso ata bébé fille la femme au Koffi Olomide sombelo avec vidéo pardon bébé fille ça me tient bébé fille au bana biso to lettre bango ya miki Alex biso ata bébé fille au Koffi Olomide sombela ye Alex biso ata vidéo parce que biso nyonso to yebi que so na obima na boss ben obima na mutakenda samba photo ezali très bien ata ma vidéo moi ba vidéo ezali na moment amemanga na restaurant malonga parce que tant yo obima na mutu loko a Koffi Olomide j'espère que ando memo na restaurant ando tamolo mais so ezaki ando zoka magonda butu wa ma papa délaissé toi sindi le cœur ndai aye pas Koffi Olomide tala sindi akala na sindi lelo on sent que Koffi a investi na ndoto na ye très bien yo siko zala mo sa Koffi Olomide yebisa so différence ni à part que ozaka mukala Karim Mokonde na yoki muka Karim Mokonde po Karim na bano nikisa bango tout wana ba catch nde bazana équipe nationale nikisa bango ba catch alambisa bango atinda bango parce que crédit bani oui parce que le roi ba petit confiance OK nalinga mo sana tina un esprit ne ba te so za mungala so za école parce qu'il y a un esprit bangala aleki na ba intellectuel mususu na mutu na mona nyoso pas d'esprit na mona nyoso Karim na sala en tout cas félicitations ma chérie ozo comprendre yo zala moi sa Koffi oza nini otika na nini na Koffi souvenir ni pas so qui fallait assumir yo pona ba insult o ba warrior ba sepela na yo parce que fali makamo ndaza na pusa na pembe na falite ndeni ate ba pusa na pembe na falite yo sala mi ba bangala o na ka fali na mukebo o pusa na pembe ya nzeta muke na zamba kaka pardon nzeta muke na zamba kaka fali pupa na yo sala mi ba bangala non comporter l'action limbo nzeta muke ane mukebo me ataka ba nzeta minene na zamba kaka OK effectif na ete kente ta muke wana ma pesaka kilo très bien ba nzeta minene ma ba tipusa ka boya kotisi na mo mukene wana ba pusa na peme na falite yo bimana Koffi Olomide takwa wana ni souvenir ni wana ni côté si c'était pas fallu asungi ozu visa lelo oza libana mboka wana no hotel na JBP so bimana JB te JBT on a binga ko jiba bimana ngate abima tana Karim Mokonde ta bimandi na ye parce que il y a pas les ça fait ache liboma te quand même hein
nga jiba yebinga BCBG ebi ke wana Pierre tokata ndeni tenga jiba yebinga na nenga bulo langa okay jiba yebi ke wana Pierre tokata jiba limisa ata $100 ka benga Pierre tokata ngana kenda ba concert à JB na futa raté et le côté bon premièrement parce que na journaliste et dédé na consommera na vana na baso ba vana ka pembeni na JB pourquoi ba Jili Zulema au sentiment que Jili Zulema o ba papa wemba ba yemba ba kofi ba yemba moi si moko boye azara ajne yeba na raté pour anuna raté abe ba raté mais andima vraiment parquet carnet ayo ta la pirate au kata na terrasse na ibisao. On comprend. Donc, on dit le chef Ségué. Avec le chef Ségué, c'est mec qui n'est. On comprend. Très bien. Ce qui jibe écoute à bimina na pirate au kata te po nga kutu na sens. Na kitoko. Na cha beauté te. Sans maquillage. Na cha kana za kabu. So jibe kutu nga kutu. Azwanga te. Bon azwai. Oh. Bon, on bimana jibe ozani. Imagine baby mana kofi ozana nini sandali na kuta tika ko bine pas jibe na kofi mais so tale bo senti que danseuse abina pembe na mopa abina pembe na jibe sandali na pese yepo na chaiga yena sandali na deki ata mona nchuka o ale ni mais qui aspect ya lobaki za danseuse ya jibe ya kofi siko neti sandali na soka telemi boye ba telemi si mona ana ah ya abanga ya sat umona na TGL show nga yebi communauté okaka akobanga ya sa na batem po jibe kuta yebi mwana nchuka kofi ayebi sindi to yebi sindi ndenga yaka na lelo nde sindaza to mona via mwana mo se chanter na ba seconde na ibisao. Tout le monde a ya. On sentit que couche moi si vous me ouvrez, on sentit que on liembo à Kofi Olomide. Nous allons moi ça Kofi Olomide. Ya nous allons moi ça Kofi Olomide. Ozana nini. Obimana nini. Ça fait ah vous la te pere, ça vous la ratate. Oh, motata molaka na yoka ba bien tamolaka na brosse. Ah, bien comment atamolaka na brosse. Adresse fixe yena Kongo zala na ngote. Ya solo. Oh. Bon, non tu as bon na Karine. Pour me continuer moi avec Karine. Karine tu as dit qu'à faire na bon marché, à faire na lingwala, tu as dit chez Baron ça rassure moi la lingwala. Je crois si je me trompe pas. À l'adresse, elle quoi en net ngabu, ni grandi à yolo. OK. Bien sûr on a foutu la limité na bandal ni la mais ni grandi à yolo. Chez biso na yolo ça. Il pas bon ça. Ba sanga mamba. On a été na live ni so ndo finga batacha ka ba référence ba sanga mamba. Ah ba point. À côté na bango. Ah tu as ma référence à ba côté pas là on net ngata na ba pesa ni na ota yolo na ota matongi na ota kasavu. Ozo comprendre. Très bien. Na ota kimbangu na ota ngeringa na ota bandal. OK. Neti ni ba munga fulana na yebia muté. Ye ba côté kuna. Obimana Kofi ozana nini? Au défi hein. Obimana Kofi ozana nini? Otika na nini ya Kofi? Tandela biso. Souvenir nini oyo tikano parce que biso net nga Pierre tokata na bimana bato aponga bimana ba musicien te. Mais na ba mibala malongo na zona vie na ba souvenir. Yo bimana Kofi bimana jibozani. Wane lokote ya. Mais tango zo lo babongo fo yo ka soni magodo fele. Ya magodongo se ba beta ye se ba linga ye dikamunde zawana. Ah oh bébé. Banangola, Jemidor TV, Kenderi Bosso, avancez! Jemidor TV, et yena kama kitok, et yena makambu ya malonga, ba komedi nyoso bino bulukaka, ba oyi babunga kal, bazali awane kat, ba mizike nyoso bulukaka, oyi babunga kal, bazali awane kat, nyoso tuto sara awa, is a super canon, is a super barbara, is a kusara makitoko makasi bande kunangai, baba de yonjinga. Udo sere musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout kende di boso. Allez go. Ben monsieur kitoko. Ben musique yo kitoko. Ben théâtre kitoko. Nyoso tu yo kitoko. Izene Jemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement.
toza wana. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Yebisa biso na restaurant ni. Na boti ni kofi abima na yo déjà. Yes oui. Ba danser ko kutu babima na kofi aboti sa bango. Toyebi bango. Lofanda bushibe. Bazwa pe ba vie. Bakenda poto tongo bongo yo mutu si réellement yo balinga ko leka Cindy Leker. Bon Cindy Leker azandeni yo zandeni. Cindy Leker abandaka ndenge nini na quartier la takoma ndenge nini. Ouais ça. Tala mutu orchestre batikela ye. E bon yo zaka peme na kofi batikela ko orchestre te po ana. Attends répétition. Ozalaka na kangwa jibe. E bon tangu mama Amida Longwa ka yo remplacer tendeni poti le président ka sebate. Yes oui. Pour moi, soit solo vraiment ebi que non mobali wana président wana kaka kingai. Tant maman ali along maman Amida Longwa ki. Et bon qui a remplacé. Vraiment, c'est moi. Tout le monde a ah, moi je suis capable de zaki. Te pour ça le président jibe wa mwana te. Bilo vous ça ba erreur tout content oti. Ah, comprendre. Oya ka te poani. Soki bikande na biso ki ngakutu. Président kutu président Jibin Pian. Wa kabila moi 100 francs. Alinganga te po azaramuta bilinga linga te. Très bien. Arafiere. Mukul. Arafiere pardon. Mais peut sujet chon azara comprendre, peut parler azara. Bota so pena je Roger Ngandu ne to yoka. Siko yo ebisanga yo bota na Roger Ngandu. Roger Ngandu porte-parole. Allez. Président Siko azwa moi ça porte-parole. A commissaire bonne. Boni oleka ba Monica. Oleka banani. Oleka ba Anya Star na peso mbote ma grande sœur. Oleka nani. Oleka ki ba fan o ba yaka concert à JB na Kitoko. Yipsa oleka nani. Oleka Zambota. Yes oui. Na peso mbote ya nga. La Zambota je te salue de. La reine na peso mbote de États-Unis. Oleka nani. Oleka mutute. Atika lokuta tika osali baza na papa. Jiba za papa pa na ngai. Ofaza papa pa na biso mibale na. Très bien. C'est comme baby ça va réputation là-bas. Baza la bana. Yo zala likamwa jibe. Mais soréal et qu'on a beauté. Yes. Na titre. Yo zala likamwa kofi. Ote matape même ya Diliston te. Na yebisi. Boni boye ko yaka. Il faut arrêter ma bêtise na oyo lo ba bato. Na ba réseaux sociaux. Obima na bango za nini. On a donc si quoi tu avons que les potos qui n'ont un problème à pantalon ici. Ah, si quoi yebi sama yo imana boté. Et ça la pas. Non. Quand même Si souka kende nini, poza fali ti ameme na poto bono mona biloko ando ya na ba plateau na bango wana ti. Tangu biloko mususu atika baby so moni bato tangu ya finga bongo bato bakanta lokola. Fallait ça ayebi makambo wana parce que otali mutu te yebi sangai ye mwana na aleki na boduga na oloba aleki na boduga na kopo obiso tuto anvia bango na ba Riet Kajin na ba Marlène Kasanga na ba Marlène so yebi sangai ye aleki bango soki mutu ko na boduga okutu babala e pas directeur ya marketing afali alata alliance batongela restaurant munene na Kasavu to monaka. Senti que mutamimana malonga afinga batute ba prendre ses alliés bien et bon yo ko ofinga tango ofinga wana ba warrior pe bozo sepela bon ki sa papu na bino sonit fala finga te Pérez Sokata tozanga wana na masoka ne ya même si tozo beta Yorobo a changé fréquence à quoi zongi ne mo pa o mais azozwa menace que mais fallait na mona ke benefit wata yesu na ayamba ke be wata fallait otinda rabat menace ka Yorobo est-ce que ça est solo vraiment ou soit il fallait ka Yorobo azala ka éternellement na fallait wana zo luka bus fallait na tana te ya fingela verambo yebi ba artiste na c'est verambo tinda moloba neti mona mwasana ndenge ya finga ka verambo fallait mutatinda ka yepo Yorobo ngaloba ke fali mutatinda kiye afinga rambo lokoso na bango bazaka soki ba ye peme na ba leader biloba loba soki batie bango mo eloko sukali na munoko beloko ya alcool biloba loba batinda bango batinda bango te lokoso na bango neso baza peme na moto aleki bango biloba loba bokomi ko finga batu so yebi ke président na moto na basolo la raté yo ke ko finga lelo ko loba biso ke non ngana zaka cousin
ya Ferry. Bon, on est au film, là, c'est un acte que la cousin fait. Anne Sikati, on a ça même héritier conseil. Même ni Kofi Olomide. Mouta bon beaucoup pousser Pembe. Je préfère Bakali Pembe na Kofi Olomide. Ah, oui. Que Yorobo. Oh, après c'est ma potion ti. Yeba le bien artiste. À côté studio Yemba. Ah, pardon, comment on a si. Quand ça pas qu'un artiste, on a so single né ba défaut. Yesu. Après t'as un total à sourire comme. Mais ma quand changement de fréquence les aka pas Yorobo té. Tout le monde peut ba Gaulois. Ba Gaulois ba mi ba se révolter. Ba Gaulois mi ba se révolter. Tout le monde qui a passé les pas de reste passer les pas de retraite. Il y a pas le sage mais plutôt Gaulois a comme Magali Congola Longwe Gauloise a zongi warrior pour comprendre que changement de brusque mon point. Le problème est à côté faire les années. Bazara des autres bazara mal organisé. Bureau ferré. Bazara mal organisé et puis faire ninga zawana à considérer vraiment n'importe qui. OK. Nga liambo ferré. Nga liambo ferré. Nebi mo ferré mo ndam. Ya mo monara. Nebi ferré vraiment mo ndam. Mais ya mo moni na zara na ba réserve. Ya ozala Gauloise. Ya ozala warrior, voilà. Parce que na mayele na ngana comprendre que baza naebi comportement la biso ba congolais. Na boyara na lingate le so na fidèle pas na yo revivant. Le bina baluka na ko maka et pas héritier non. Le problème est pas faire ça qu'on a considéré vraiment n'importe qui. Faire ça qu'on considère à ti comme on le dans ba marque en ayebi. Donc il y a pas bêti 24 ou 48 heures pas yo bêta 12 ou 48 ou 24 et pas faire pour la marque au démo. OK. Vous comprenez ana batunaye. Naebi mutu ana bien. Nga vraiment naebi bien. Parce que le problème que on a olo bakara ke ndemo na ba yorobo. Biloba loba lokosu. Natinga. Lelo so na répondre mamba JB bien. No moni la fille so ka loba ni mamba JBT. Nenga na ya na ngate. Nenga na répondre été. Non répondre mamba JB na yé. Non répondre moni joka tanga loba mamba ya mukulu. Tia wanga na mukulu. Na boya ko loba parce que bana joka na ndenge biso bana yo bango matongi to sakana. Tu comprends to ça bien. Et puis na ndenge par respect ya jo ezaki obimi ba yolo na biso koti bongolo ya jo pembeni wana na matongi donc c'est mon vieux. OK, conscience na moi je vais interpeller nga na ko kota mwana te. OK. Te na ndenge ma ya jo na président JB na kota ngote par rapport à respect na neto yeba ni na ba quartier papa na ça ambassadeur banda kala te pour on problème te ngana na kota te mais so mona yema maman na potangi président JB bien je connais pourquoi et ça la belonga na pesa net ba warrior et te quoi ba Gaulois considération ça va bien. OK, vraiment surtout ça hein, considération et ça va bien même na bolingo. So ça permet na leader à considérer. Très bien, à reconnaître très au pays. Oui, ayeba peyo. Attends moi libanga moi ski. Oui. Net ngande na zaboy. So na lobi likamba JB, bata JB ba yebi Pierre Tokata. Très bien. JB mo wa yebi Pierre Tokata. Très bien. Na za mu tendance même pesa tendance na BCBG. Parce que banda bo mo na ndo linga JB Pierre na ba Kofi na ba nzeba Kofi Olomide. Très bien. On comprend. Kofi na linga ko kenema tendance c'est pas na été po yemoko muluki makambu yemoko pe mo bongisi makambu. Boya emso kende boya zo subitanda sala la ndé japonais. Surtout vite que na fait na biso oui en sol. Awanga ni na micro na santage. Yemo so ça va oui en son santage. Donc les viensonné. Il est vraiment il donne il uto na monata tino yo tsa mutute pe bodile manzaka de ba longa de ko. C'est pays moi sinzambe di manzaka. Non on a pu Roger na peso mbote depuis Paris de ba kanga ba fait na biso ba Sankara ba fait na biso ba papi le prince bazar on a déjà c'est bon déjà. On sait qu'il y a pas déjà voilà. Faut comprendre. Et pas veille Kofi qu'on a yemo panzara yemo bongisa. Alors désolé. Vraiment. Yango tshano li yakana BCBG. Yango mosko na kenda sko na BCBG pour na mona considération jiba considéranga. Biro JB est considéranga. Na yeba seri makaba mona suka ba leva ka mais na mona pena président pena ya. Wa pena nga mo pena mo. Donc ba chef Sege talaka mutondi makete na lekate ba président so matadi. Ba boss
ababos asomatadi bakala amate to yotala ma pierre to on sentir que considération ba jili zule ma considération ba papa ça que on sentir que considération ezali yango moni ke liga ma jibe no ya atako to ndeni no ya no luba parce que au moins vidéo to ba mono BCBG so e mono ba yebi que non pierre c'est la raison c'est dans Blanchard Mosaka na pêche mbote mon bien Blanchard Mosaka le grand archiviste ayebi que depuis les États-Unis azo mérité ko loba ma BCBG OK bon pekisanga te mais sikoyo nangamba bagolo soko lobi na bango vers biso Hervé a considérer ne batute OK sikoyo balobeli wana bayaki moi trombango mais va zo considérer bango te ba pe na raison ba pe bato taneti Elvis Yanf ba beta lo na tongo lobi na Medina ba buka lo bora ko hôpital mabe ntamo tambola ba so Elvis ko tambola o beta ma ko mo tshaba ka ta ntamo mo futa na kati ya prison makala ya bisa donc côté ya bagolo vraiment eloko ya liboso faut obongisa bureau OK obongisa bureau mais on dirait l'idée à part en écoute c'était bureau hein yango nazo lobati et puis président fait rigoler faut ça l'effort yo sangisa batu tout balobela ka très bien koluka oyeba bango oyeba rapé ba posa na bango opekisa bango nde pe to mona posa fali pourquoi moi 20 bureau na ya banjo opekisa bango na bolo baboyete sauf que ba mission so yimi tout et ça la raté alekana na ndenge na ye mais ba oyo so zuneti ba to kwa ba yena na omona ke ayoka rafali fallait ayoka kae yango moni mwasa buzoba ezate otali ba grâce mbise tellement fali ayebi ye asolo ana fali ayoka rafali buzoba c'est un peu limité mais ba o ba mona na fali te yango moni adembela na verambo je crois que c'est sous JB Piana. T'es désolé, chérie. Là, c'est Zaté. Là, c'est Zaté. C'est pas JB, ma place, c'est Zaté, pardon. Pas c'est Zaté, mais on a fait ce cas de voir. Là, qui s'habille sur ma vidéo. Oyo, yo, ozala na JB Piana. Na ba kofi olomide, tomba linga kayo. Et pour la qui s'habille sur Nini, JB Piana, pesa yo, pendant relation na bino. Souvenir na kofi olomide otikala nango parce que toyebi sindi ndenga yaka na lelo nde sindi akomi to sentir que oliambo mave orambo donc yobe la kisa biso ton yo zalaka ozala na nini otikala na nini oke poto likolo ofinga oke poto na pasi donc ma chérie s'il te plaît oza na bana oza maman biso pe to ba maman so na répondre yo parce que toza na bana na boye éducation bana ebeba partout dans le monde bali babo to lingité to lingité ko gagner vie et ça te pona ko finga fali pour pas gagner vie à fingate faire rigola gagner ba kofi lo midiana ba fingate pardon ina ba kangité il faut ki ba kangité très bien il peine peu ba kangité bana pour ça la communication bana pour ça la animation culturelle bana pour ça la journalisme. Tant que yozo sa babilo kwa nelo ni yozo kota na mitu abati. Abana c'est ça. Donc normalement ceux qui na ba pays mususu ba ngaba kangayo. Parce que on c'est éducation à bateau. S'il te plaît, on n'a pas besoin vraiment ya babilo ko yo ye la rabiso. So bimana ye. Si on emena mi balo yo bimana bango. Tanga bango te poani. Neti roje nganu bobota na ye. Po ni tanga mama. Batata bana na te manike baba adiembela baba bia biati yo me baba. To mona manikete. Baba akufa. Batata mbola kana komba babia ne. Quand il y en a baboy nana papa dans ma fils nana papa so ma fils ma fils mais attends la live ne atime la parce que mobalo abala ye wana mobala botia ye wana donc problème a vie na tata bana elo ko ba biso pe problème a vie na biso na tata bana biso donc yo bato yo fo finga ka obimana ba beto magoda eza ba mibalo ba botisa yo na ba pona poto kuna azana mobilité balinga olinga ete oui na so performance moi c'est pemba te balinga kaite moi c'est pemba tout la na olinga ye mibali tu babanga nini ba moi si suki neti suki na mutu welongwa ka siko mutu abanga te ba kanisa ke ben kola kangi suki ya wana perikité wala suki kangi te ya wana periki eza periki à 13 OK tala mo bien te donc on comprend na poto za na mobile ti le za mobile te n'imité ben si tu wana ta finga peut-être ba soit faire pour ba faire internet belé tu ba faire soit faire pardon na zo ka bien te periste ba faire internet belé za soit faire mon pe moi ti so ba beto pe magola te na de la malili bongo et comme so biloba loba on comprend c'est un peu ça manque d'homme donc donc ça là un peu bon manque d'homme oui
bato baza mieux de magoda bato baza mieux la dépression hein bato baza mieux placé oyo kotanga bakombo na bango na ba live eza ba mibalo oyo bima na bango na batata bana yo ndenge bakarim basalaka ndenge babanike basalaka nde pe biso to salaka donc ofingela biso Koffi Olomide JB Mpiana en tout cas oza na niveau na bango te parce que so lobi que JB Mpiana linga yo moi je mets ma main à couper il reste le beaucoup oui elle beaucoup je mets ça. Et ça là où ça je mets vraiment ma main à couper so JB Mpiana linga yo na tielo boko na pesa nga preuve nga na yolo ba preuve que JB linga ouais preuve JB linga était Pérez Tokata moi ça pemba likita bacheta na lenge alobi bien plutôt j'ai les choses ko bimana JB Mpiana elle met sa main à couper Pérez Tokata merci à suivre ba youtubeurs pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec vous boya akana makamna internet ba vie privée ba battle na biso que la soka na réseaux sociaux castor na yesa miongo ngalo na kufa akali comme éducation so natali classe on atanga passe na beta de yolo inarti ineza na commerce na beta ngo makolo na so na liete tara biso tenga maman mikate sko ya mo na pesa boulot respect voilà sko to mo na bato ba youtubers ba yo bebisa so pour ça les pesa akana fo ba vérité ya mo na mobali so Monica youtubers donc ma vie privée on peut ba bête na biso wana ya salité des ya solo ya ba luka ba soigner des lokuta na ndini mpia tsokolo ba bongo te za lokuta ba ko sa chima matala na tende te lokuta yo ebi na koma madame déjà ba 18 après lelo na koya na lelo am tout temps biso mi bali ba so mi biso mituka bango ba sombela bango te OK am tout non te ba somba po bele petit lo ba tambuka na mutu donc ngabu nde na zabugwe banana bana ko tamwa na mituka na préfère na parquer mutuka na zo so moto na continuer course pour non éviter embouteillage voilà comprendre donc ba biso to zala ba madame avant ba 18 ans mais bango baza lelo to makele lo walo kuta ko pa bango to ko sara to la zola sa biso te Karim Mokondi asali lo ko te la sa ba perruque ya ko defa na ki ya volante parce que ngonde il faut ça l'actualité oyeba ke sara za semiki olinga yana bon te diego ande ko nanga milito minute ande ko nanga ngo biso pesa rando na bino conseil te kwa nini minute ande ko nanga biologique te mais minute ya yebi yo moni amona kipa mama na te mais maboli mona bango et puis ça pinde na bino conseil hein donc c'est mon vie minute moi c'est mon vie ya famille donc mais ça va passer eza pasi mais bolanda ngote elobi te que chose a mutuka ndo okufa te vraiment mobutu okuta kufa tika ba mapanga na ibisao na ba mbongo na ba million ti lelo e bon mutuka ya mutuka amati mota mi faza lezi na mutuka za mutuka mutuka ndeza mo parker mo tiki abi abilité mais lobi so yo kota pour démarrer abiliné e bo so za mbongo na ibisao on ta ba compte bancaire la so ba carte na ba bijou so na ebiso ba prêtre belé na kini ba sala rapé fixe ba kenda pe ba poto ba na ba carton nzima oui ba luana ba za na ko zanga ba pasteur belo mo na ba pasteur mo na tanga na ba kombote vous comprenez batebele baluwa mituka bon ba pourquoi baluwa ça mituka même pas si vous avez baluwa mituka te mais kopo luwa mituka ici là Suzani makoki osuma mutuka ezalaka te ba permettre bato msu ba louer pona quand na nga bantu bo na nga africain bo na molongo sombo ya famille talelanga so na 3000 na ko soma mutuka na tambola nango semena soma ta moto salelanga ta kusela ta versement 50 000 francs après 10 jours 50 fois 10 jours fois 30 combien pendant 6 mois au moins qu'il en fout là bana mso ba classe donc mutuka ate lelo naki lelo vraiment na ndenge monde ekende so betel solo mutuka ya mbongo walo kuta facha na ngo belé na beta ngo te na te très bien donc désolé tina kwa ni wa bana ngo te moto azana ngo lo ba te OK oui moto na ngo te preuve ne kamana nga yo yepi donc obiso peut-être tout ça ba misu ba oluka ba sala ngo lelo basombelo mutuko ina na TikTok mais biso basombela biso ba mituko ya TikTok te na ibisao iPhone lelo batu ba lenga ngo na salela ngo tongo
si l'on a comment la dégoût, il y a des téléphones, on a ça les labiers iPhone. Mais oh, bah, tu commences à soumettre à moi 5 qui n'est pas. Mais biso to na moto. Non, non, attends, on a été. Attends, oh, yo to zabo, si réellement za maman, au boti déjà, il faut le kaka et le nzambe. Très bien. Nzambe, abate la yo, abate la bana. Après ça yo via moulai. Oh, semble la ramine pour na venir à bana na yo. Lelo soko kolo kufio tiki bango lobi na bango ezana ndenge ndini. Très bien. Oyo zana ngo o gardango o lobi soko zate bana ba souffrir voilà. Même tina barrière na yo même tina millième génération. Mettons lelo toza ba maman yena TV, moi j'ai des perruques, moi j'ai des banques compte bancaire, j'ai des bijoux. Ya bobi so peto bi sa carte bancaire na biso. Ya ba bijoux. Ya bijoux. Net il ona ki sasa. So olati moi singa no 2000 francs au tambola l'aise mais so lati ka ta bijou ka ya âge ka ouais $30 ya on qui problème ba ko kato mutu ko eloko no donc je préfère na la tête il y a 2000 francs donc ngana na pesa bino tout conseil na place bo betela biso ke bwana mbongo et c'est bino pour bokabela pe biso te c'est ça yo mtona mbongo sala apesi défi hein sala ba yo sanisa biso ka bo sanitara biso ba journaliste oyo kabela to ka $1000 à chacun abu pia wala ngana nzini mais soko sala ngote désolé na place bo sala ngo vous allez prier pour na bana na bino pour na ba foyer na bino pour na ba lobby na biso parce que to comme déjà na temps de la fin très bien liwe ko ya et reçoit biso na ngongo biso to yebi et voilà ngata vie Charlie Nongi ya biso ya bango ya ka brisque pia qui c'est important ça que to sambela to tika ba distance za matine très bien bien to ka tika ba distance za matine to sambela to comme bien na soka émission na biso peut-être to kata TV ya kamwana so yebi te mabanga parce que lobi da ibolé te yanga na zaration ba to boka te nga boka ka Ketia Kélian, ma fille aînée, un bébé Guéan Miracle, Messi, mon bébé. Je dis aussi un gros bisou à ma maman chérie, vous dites Lomboto. Lomboto, je salue à passer. Et puis, mais oui, bité pirate, au kata mikolo so lingo ne boké. Yambisa ma yeleng. Nambika. Biko no makoso. Yamaye, na ma pomme de pierre na kati. Faut pas bouger Lomboto. Donc, tout le monde square à wapi na peso wa solo, po yo lingami ko le blo abongo. O monika l'enseignement. Presque à Savumbo, en face, en diagonale, na station Godi. Oui, on a malili pe ala kana invité au Léon pourquoi ya kawana. Voilà, merci beaucoup non. Ya donc bato boka bazala te po bata poto mbongo pesi là. Ah. On m'a crise auto on a Congo. Tu na poto ezali. Ah bon, dans la crise on les a mondial alors. Ba Parisien ko to ba ya banda obinga no mu no kyosani. Na préfère moi parfum boy o bateka $10. Il y a un homme qui a 10 parfaits. Il parfait dans les autres. Vraiment. Donc, il y a tout ce cadeau qui. Nana bato boka na boki pas trop chaîne oyo. De Nzinga. Et puis abonné à chaîne on a lingi bino mingi. Benga bo ba Gemilove hein. Ba forme de ça ba kombo ana. Na pesi bino ba mbote mingi et puis caméraman ça va derrière la caméra. Héritier Matengo. Maman lo ba non c'est pas non donc on a poiton internet. Bato baza spécial émission on peut s'ambote za bango. Les restes, c'est vraiment, en tout cas, désolé. Bakaba pe souté. Bakaba souté, puis en tout cas, t'as vraiment plaisir pour n'anga yamba na plateau n'anga l'élan en tout cas, ça linga vraiment bien makassé. Les abonnés fidèles de notre chaîne, on dirait que Gemidor TV, en tout cas, beaucoup qu'on a pirate to kata n'enga lobby, hein, beaucoup qui vraiment pirate to kata a déjà tout dit. Aurélie, je dirais toujours, abonnez-vous, likez, partagez, ça me fera vraiment énormément plaisir. Il y a la pata au bois raté, mais Aurélie va ôter. Pour nous, on a mpandu na qui Nathalie le professeur Jules Chris mutatika elamba na défaut pour côté pour tout colobater à la takazo to ramener professeur na ko comprendre hein professeur Jules Chris nzabani matadi mboka na ko comprendre mais c'est des comment pourquoi pas mettre et envoyer liste à banzambe relevant je te salue mettre envoyer le mbingazor relevant je te salue mettre parfait fiesta les grands magiciens na kata kukala. On comprend te silence en ni mikolo boy qui ça to comprendre te eza vraiment nini pourquoi pas toi béni le semo ma coiffeuse de luxe ba souki ya boy coiffure ceux qui béni le semo te nani les sous au ko sala Aurélie mavango makambo moko ya kitoko to comprendre te pourquoi pas toi Joël qui pembe Joël qui pembe voilà pour la manzara manicure pédicure
Joël Kipembe zalaka vraiment wana pour vraiment et ça là kitoko makasi Richana Lindula moi c'est pas passer l'ambon la femme elle est légitime Aurélie Van vraiment je te salue na tikinani avec comme ça va tout ba kupeli tout la kama makasi nzamba za nabino d'ici là portez-vous très bien et bye bye à la prochaine. Oh, l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo, la chaîne par excellence.